Voilà, pour te passer un message Bill Bisso. Macintosh Bill Clinton. C'est un Kodi Bende. Et ça, c'est quoi? Maintenant, c'est un paku ya eloko na ngai. Azo c'est un paku, faut que fout un paku. Donc, il a ça dans mon esprit na ngai. On a ça dans mon esprit à mon touti. Ya omoni petwana ni msusu. Ozo clean na ngai wana abwaka nyama abulaka te. Moto abulaka. Kiwa na salela mutu na salela yango. Azwanga na muvuma na ye. Bon, azwi ngachanga na deuxième équipe. Na simbisaka bakitsaka Siniance. Oui, basaba na oyanga. Moni ba petit wana. Yozwi kriya yaya na yo okibwaka. Tu vois? Asala kriya wana to sala ngo vie na ngai kuté wana. Kuté ba MM wana. Wonye musique à maison mère. Si. Tina sala kriya wana. Donc na mona ke na za mobile mama botanga mobile na kokufa mobile. Mana ino keske na yo na utie pa patron monene mpa mo konti ochanga na deuxième équipe. Nazongi parler Nathalie na moni mais yo nsambe osaka kansa. Amfumu lengi betu tu yanga leri keri ka ko community selamba batuge ni fumu ino keri ko je papa uki sadisa bana baya lwa mudila kena ambo YouTube Metro Makengo télévision na Suisse ozorudu kwangu mimbo imatea tremana mambo landa YouTube télévision. Salon Flori mama moimwene mamwene kuna yuyufuna Roger mwana makanda boyigoyina ungeri kimakanda boyigoyina yafisa lengi feroze yagine feroze makangwe Metro Makengwe Shadombala. Voilà, merci à tous nos fidèles internautes de Metro Makengo Tapis Rouge Télévision. Merci encore une fois. Vous allez toujours continuer à renouveler confiance à Bino, la chère Bino, parce que vous dites qu'il y a Bino Christian Bangou, Papa Bombo, autrement dit, on a toujours, voilà, pour nous s'appelle Sabino, pour nous partout, et pour nous Bino, artiste la Bino. Alors aujourd'hui, j'ai le réel plaisir de vous annoncer que nous recevons pour vous l'animateur Mpoussamboa, l'homme de Mbembe, Ningisi, la générique, voilà, Mbembe, il y a quartier latin, Kofi Olomide, et le lot, tout ça, tout Panza Tekena, tout sur par rapport, il y a l'actualité, il y a les quadres, Kofi Olomide, quartier latin international. Alors, rapidement, dans les caméramens, on a filmé un dessin animé à Kiroku, on a bandé partout, dans le monde entier, il y a bango, artiste, l'homme de Mbembe, de Tobenge Mikolo, Mutaboa, qui pénèque, non, Mamami, place aux amis, il a mbela Banjalou Mbembe. Rapidement, déjà je dis bonjour Mpoussamboa. Bonjour Christian Vangou l'international. Mon ami à moi. Ah oui. Et bonjour monde entier. Danger début de côté 2023 il y a beaucoup de mots à la meilleure veine. Ah ouais. La Ramboula Sika. Comme si nous avons mené la télévision. Ouais. Donc bazui logo bien à terrain Mbembe. Tout ça on va consommer quoi. Va télécharger dans la plateforme donc on comprend que Mbembe Zalikolo légende Double King le maître des doubles de mer. Alors merci beaucoup Mpoussamboa ngala linga vraiment mingi tout ça là yo to sentir penza que non to zana yo donc maintenant sur WhatsApp partout dans le monde entier vu que bazui chance ya rumono na o se figurer na clip te ba yo quand on peut voir ba comprendre pena que non Mpoussamboa ndem ka kei pena ba egi wana ba yo ki na générique Mbembe. Bon Christian Vangou omoni makambo ba clip wana ba image et ça la vie na ngai Pablo Kini les gars déclarés Luanda et ça la nani Oseya Diallo Maya Monene et ça la PDG Michel Mbungu PDG César Kuka et ça la Gasti Masamba solo ma mwana ki koma Mpoussamboa côté na clip ité lui bon ta volonté à faire volonté na yemo quoi donc menga na sali Mbembe ye Mbembe ye Mbembe ngo Mbembe bina Mbembe Mbembe limbe bina Mbembe ye
bembe ya mama, bemba mudidi ye, bemba klashare wo, Joël Sente na leli, flash papa ye, ah, na leli bembe ye, blana na leli, bosa moka na lingi na lia bembe, na moni bembe na mbika, na lia nini yo, na moni bembe na mbika, na lia nini yo, bembe bembe limbe, ah bembe, bembe bembe, deje damu kusamwa bembe, bembe limbe, bina bembe, Christian Vango, ba mama bangala balamba kimbembe, me kokwa sonia ndunda misona ndendo nangaye, maya levi doyande mama paso yo, wo, bosa mokana kende kaluke ye, mama mia panza mbela banshelu mbembe, Adolphe Tila mwina muteba pesa kambongwa mbembe, Adolphe Tonile wana lela yanga mbembe ye, bembe wongo kunana gramonde epakanchum mingi papa linga kababe babenga ye bebe posokezo liya mbembe akomaka chanti tika papa liya mbembe mbem limbe papa komaka chanti soki yo bakisi kare ngisa papa na batandresse okozwa ba largesse esika mema yo brasa akomema yo Dubai esika ya pesa kanzete akomi kopesa 500 esika ya Gucci ya tiki ya komi komemela yo ya Paris ale papa le flash, bien. Papa Bimate. Voilà, merci beaucoup Mukusambwa na yebi ke ba kofifi na ba kofiette nyoso bazali partout dans le monde entier ba se retrouver parce que ba occupe na animateur na ba linga mingi donc animateur enfant chéri na bango Mukusambwa. Alors Mukusambwa déjà premièrement félicitations pour la boulot sali na album Légende générique vraiment kitoko donc rien à ajouter. Alors aujourd'hui Bobimsaki générique na bino na fin de l'année mais na fin de l'année tu rappeler que vous avez bino moté oyo Bobimsaki ezali pe na bakombe ya baselo scram bimaki ezalaki na bazebuka oyo ya bajibe mpiana bimaki ezalaki pe na no stress ya Bill Clinton pe bimaki. Alors sincèrement Mukusambwa étant que animateur na ndenge na tangelo ba générique oyo bimaki na fin 2022 ndenge oyo ba master pas bosser rôle ba nini par rapport à travail ba master. Bon ozanga DG da Mukusambwa Christian Vango yo tuninga question. Bon ba masana yoki bango mais ya mbalo ba fouté ça les fois quoi pour mbembe octave likolo comprendre de dimension ça likolo si te prétends au ya mbalo ba fouté te rappeler que Bill Clinton a auto sapé générique a fouté Bill Clinton a fouté mbembe à likolo générique a combien à selo scram a fouté mbemba za likolo azana batuni oyale générique azebuka jibe mpiana wana kuti busoba ta kuti ya selo elekemo siko mona générique azebuka chou mais bogo wana ya wana elekemo pombe mena leki bango nyonso siko boga ya wana nde mutu elekemo baleki bango wa sembembe kuntwala Ale, kuntwala, ngambwangi, vonda haka ya kuchoka, aya kucho, let's go, levez les mains, ngana mbeli, fungula mote, mangana mbeli, ingana mbeli, kebisa mote, mangana mbeli, bisa mote, mangana, kamote, mayaya, azambo sambo, utwaolela. Itokote mofawo mabe wowo mabe itokote Patrick Elikota sema ye prêtre nangai grandma pawo papa Saint James papa na Didi Son itokote mabe wowo mama wo lololo kana beli fungula mote mangana beli. Merci beaucoup Mukusa. Tout sur la donne pour ce qu'on a vu hier moro, il y a rappelé la soif au bois hier moro. Alors, les appels à 10 euros mappé et formule 07, il y a moi la bino fallait pour pas occuper générique dans les ouais. Mais bon. On les a parlé mais
na siko na mito papa biloko alambaki nde eleki makasi to papa biloko alambaki bena contrôle ki bepisi na mamu nyonso tout donc papa alambaki ndenge abokolela bana nyonso façon donc alambeli tour do mwana koloba te nga na tondi papa tondisi bato na bilengi mbembe donc rien à voir pour papa mutu alambi donc mwana ko pate papa mwana ko pate papa te le papa azali kolo donc générique on a pour 1007 papa lambaki makasi donc tout eza makambo mike kota mbembe ah oui générique pour 1007 ok on déjà non ah oui nayoki ko nayoki ya baya batango fort ndenge nini baya na ngai babosaka mais à ce moment eza ne mbembe ok vous comprenez mbembe ndi alikolo yo moko kota tala ti luka ko comprendre so nazo kosa nzambe babumanga quoi. Voilà, merci beaucoup Dejeda Mukusambwa l'habit qui na minto ba fani nyoso botala so partout dans le monde entier boyoka ndenge tuza ko s'entretenir na artiste na bino Dejeda Mukusambwa c'est net moment l'habit qui dina kudi va KDP maman na Elazoki Daniel otala biso sans oublier mon boss Michael Biachanga Aigle azana otala biso. Alors merci beaucoup Mukusambwa na l'habit qui to sur par rapport il y a disque parce que disque na minto ba fani nyoso la bonne musique ba consommer sur le terrain. Alors tout à ce que l'actualité Tolanda qui bosse en Boka à Guada dernièrement ça est sorti médiatiquement à lobby qui non on a ba musicien nyos au balika na latino ba chanteur meilleur chanteur de tous les temps. Premièrement, il comme Babiandonga Chokoro et puis deuxièmement, il y comme Cindy Leker. Alors aujourd'hui, bateau balandara latino, bateau bandala latino depuis petit lelo, ba regretter comment l'absence de chanteur le col ba fali, pour pas l'absence de chanteur le col ba Modogo Baramwa, l'absence de chanteur le col là-bas Suzuki Luzubu 4x4. Alors pour na Mukusambwa, ndenge Bosambo Kalubi kino, ba meilleur chanteur de tous les temps latino eza Chokoro, Babia na Cindy Leker. Au rien le Robaxa. Bon, mon affaire wana amotu nangana lokola boxer Kao Gloire et Sébastien JP Ngondo de la nation vienanga chaka de kudinga nana to sola ba faire ngo ezalaka Dolphe Tony Lewa donc balobango ke bon liloba o elobi mokonzi yango ka kotikala ozomona to liloba lilobi mokonzi yango kotikala ngana contredire te autant batu mususu bazala ngana zala te donc ibondi milaka maloba moko mokonzi tondi mama loba o elobi moko confirmer pour appuyer en kaka tondi mama loba elobi mokonzi bonga na sala nini elobi mokonzi obi beta na beti obi tika na tiki mokonzi alobi oya mona yango esalama yango to ko vivre c'est ça. Voilà, merci beaucoup Mukusamba, tu comprends la question là, mais c'est pas un problème. Alors, deuxième, l'Ilobasus, où est-ce qu'il polémique aujourd'hui dans les réseaux sociaux, et ça par rapport à Yabakoko. Quoi d'accord, à moi, à l'objet, à combien a besoin, Yabakoko. Ndenge tout le monde à côté comme na maïs sur Fabregas bazaba na bauta pas de la forêt babota babina fili ba pesa wira bakoko aujourd'hui quand encore amana bien comme la besoin bakoko est-ce que vraiment Mukusamba ndenge ozana pena est-ce que yo mo pena consciemment est-ce que ibite que quoi d'accord amana zakade na bakoko musicalement ti azana bakoko ko jazana bakoko ana bakoko déjà tozo bakoko belé mais affaire lelo ezake batu wana bango be bakoma na bakoko bongo o machaka faire ngo po soki neti tunishi pe Ngondo de la nation donc et totali kuna le code le superviseur Eric Kabongo na États-Unis bon omoni lokola neti baya ya mususu basali ba petit na bango baya basali ba petit wana basali wana be bango be basali ba petit. Donc nasi ke jara ba ko kofi alobele yango wana eneti na roloba neti ba collègue na nga ba fi na ngai ba obakenda donc il faut bango be ba bimisa ba koko quoi le jara question ndenge zaleli exemple ba fi na nga ba hasele fali po ba faire chéri de poule ba Montana ba Gibson ba Burumpela ba Soleil donc basala bokese na bango basala wana ba musicien na bango be babi misesusu ba musicien faut bango be bayoka passe yo mopa wa sala nini ayoka erabimisa bango donc bango be ba comprendre place wa
wana ke mise na laki na akei akesala libota libota wana ngana komi koko donc nasi ke Jacques question ça Jacques wana merci beaucoup ça Jacques mais est-ce que aujourd'hui si on t'a ba artiste et musicien au balongwa latino aussi ba Soleil aussi ba Suzuki aussi ba Modoko aussi ba Sam Titu aujourd'hui le seul artiste au azana mouvement oyo eza ko se produire eza bongo Fally Ipupa est-ce que Fally ndenga zawana abotela bino bana te oba benga directement Koffi Olomide bakoko batumo babina tuna yo dejida balobi bozaki na Ronson Kanza bozaki pe na equalizer oyo baleka na latino basabana o babimaki pe na libuma Fally Ipupa est-ce que ba equalizer na ba Ronson Kanza baza bakoko ya Koffi Olomide te wa affaire ezaki Cédric Mabeka Patrick Lema de Bruxelles tala vraiment makambo yo fenanga Antomo Konzi na Italie bon tozala bazala na quartier la te batotangia bazala na quartier la te bazaki pe lokola bakokoti oui bakoko mais est-ce que bakoko ngo bakei bongo bon bango be fo basala so bakoko te mais bakoko ngo basani bali moi to destination inconnue. Okay. Donc donc bien à la maison bakoko baza actif le quand tout le monde babina filé ba Patrick Beckham OK ouais c'est ça na si on comprend déjà on ngeza ya ngwana benaji vena Christian Vangu ça Paulo Kedi nanga bienvenue mukeni Chise Mudiabantu héritier Mvwama fenanga Ishaka de Kudinga donc Pablo Kini les grands de Clara Luanda Mama Dona Monica na Luanda Serge Tata Kibokolo Paolo Tudilu donc Kusamwa vraiment yo Mukusamba est-ce que artiste et musicien na kombo ya Bogis Bompema oui bien na yoka kombo na écouter ba WW côté ba oui ya moi ouais Bogis Bompema les gars qui pas comprendre la biso mi gagner ma batuni qui Koffi Olomide des légende à ignorer moi bi qui Koffi Olomide aza légende est-ce que vous partagez même avis na Bogis Bompema on y Bogis wana soki Bogis wana na ebita bango batika nduleti bango batika nduleti ala mikili kasi sili pare asala betani kayo na mikili lukuta na ebita oui ya betani kayo na mikili banini suka kombolaka suka tekani atika ba plan na atika kawana soki asala copie soki marchambila asala soki akombola na kwemobo ya kombola na copie na libanga ya mwana mobali page olongwe déjà bazongila ngote olongwe déjà na page bosana mamunusu basala kala bakoma ba fini ozomona mopa waza légende pourquoi alembaka te tala age tata wana mopa mokonzi tala age mwana wana azoloba kuna comprendre sikuna na kolemba na ndule donc aza info rien après nga DG da Mukusambwa na signé ba faire c'est ça alors déjà dans Mukusambwa yo bon le obika que non au signer ba faire aujourd'hui sur ta ligne ba internet na biki yo sala tout le temps ligne na mona tout le temps ligne na mona tout le temps connecté ba comment ça ba comparaison aujourd'hui à Boss Nabino Koffi Olomide na collègue non parce que fallait ça collègue parce que yo beta osana na quartier latin depuis fallait na faire bazana quartier latin au Sinango aujourd'hui ba comment ba que non le numéro 1 ya musique congolais et comment Fally Ipupa en tout cas na évité ceux qui pour répondre ni devant caméra héritier Jamba ba otala biso na monde te ba ko benga Fally Ipupa numéro 1 ba ko ba kino ko Fally Ipupa aujourd'hui a remplacé Koffi Olomide bon Saki Nzongo le roi de Grenoble ya Saki Nzongo le roi de Grenoble on m'a mukisa ko lukelanga faut voir Saki Nzongo le roi de Grenoble Carles Krame Kamalandwa Kamalandwa Scram et Carlin à moi Carles Scram et Kamalandwa bon omoni ya magambo naloba nini question où je bosse nga Fally numéro 1 musique à Congo nde ba koma oloba bon place ba mopa bazali place ba jibe bazali ba wera bazali bon azan number 1 ya batonyo swana sima Koffi comprendre azan number 1 avera mbuti OK ozomona bato wana tulu Fally a number 1 na bango à part vira mbolongole na ja papa o ba comparaka papa na mwana te leka mukolo na bilamba mena bakitendi te okimona betaka
Kebana mikolo, kebana mikolo, kebana mikolo. On rappelle nga. Kebana mikolo, lelele, kebana mikolo. Bana mikolo, kebana mikolo, bokamoz, kebana mikolo. Lega mokolo ne lamba, menagite ndite. Lega mokolo ne lamba ye, menagite ndite. Soki ya sangisi ba kitendi ya latakala, yo tango salaka na libumu. Soki ya sangisi ba kitendi ya latakale, tango salaka na libumu. Ya ya gotikala ya ya go salaka ka ya ye. Kebana mikolo, kebana mikolo. Kebana mikolo, kebana mikolo, kebana mikolo. Lega mokolo ne lamba, mena kitendi te. Soki ya sangisi ba kitendi ya latakala, yo tango salaka na libumu. Ya gotika la ya oba wako zalaka ka kofi wana mikolo lelele do gambo papa zaka papa quoi donc ozo kopaki papa na mwana ko papa mdo côté ba formation tout wana atukele bango tout o bazula ba tuki bon donc ya ngo ba no ya côté mo bo pe ce qui fallait di kapepe ko ali kolo ça be fallait ribe ya ve mo pao fallait à mwana na ye Ozo mona, to mabe ke poule kendeke côté mususu, mais poule loko les autres côté na biso, match na ngo bien. Oya na ngo poule na biso. Ya poule na bango te. Ya ngo te. Eloko la poule na biso match bien. Bon. Papa za likolo, mwana na se. Mwana pe likolo, papa na se do. Toi ka poule na biso ba. Maintenant, ils ont et ça va pour la bino. Ils ont remarqué la moment que non, on le bien avec plaisir. Donc, on comprend que non. Récite d'ailleurs et ça c'est mon abino mais comment on a le quoi musicien local là Ambassi oui bien non ah ouais na bien asa mission pour le pas parler pour pas koloba keno parler pour l'équipe musicien congolais nyoso banda wendo tilelo na bébé chanda to na inosbi papa te tunanga ni wana nde suka kotse komba veka mbona kati wana ifo la shawarma mtelangu aki comprendre oh shawarma pe ko langu langu ça pe ko oza shawarma degré elangu sio talaka hassel oboseke hassel mutu asala ye azali comprendre donc veka mo atata c'est ça donc wana maman bikemike comprendre bikemike tout changer page tout changer page mais aujourd'hui Mpusamboa la monde vraiment haut sur la kitoko par rapport à artiste bon grand frère na a parlé fali pour même dans la qui émission moko récemment awa Benjora qui Sinjora bazala kina ba master ou abenga comme Javier Mokonzi ba pandi bazolo ba keno fali zala reconnaissant la papa zala reconnaissant la mutu akundela au papa na mama ata balobi guerre yango za musicalement ko combattre na ba propos wana ko rappeler que vera mom takundela papa na mama Mpusamboa étant que humain étant que artiste peut accarcer la terre okoyi ko lobani par rapport ba propos bande ko na on a fait ça wana vina ngai emen kunga de sous Irlande c'est bakapin bakanza 3 niveaux c'est bakapin maïs vina ngai maïs maïtuka bon on a fait JP Engondo de la nation JP Engondo ve omoni makambo ezaki kamususu sololaka photo solola mais kamususu total la place ni kolobelango ozomona eti mama mobetinga na atanga mo solo binanga na sepena ngote comprendre on a famille donc wana ya ba entre parenthèses mo to jamais ma bongo betela ba piololo na ba TV na internet wana nde ti wana nya solo le mabe wana nde mutu nga solo le mabe njoka ko beta bongo te quoi donc on a famille donc wana ba entre parenthèses ba beta te to la biso finga na mama na yo mbesino nino mais ke ba na point moko lo bananga webike aya na nga alingate na lobani na point wa wana ke po wana mabe ba mbesi ba nini ekoleka nango mais point momboye ko beta ngo po eza point momboye eza donc droit chemin quoi droit chemin tout le monde ozomona tango nazana yo Christian vango faut sala ndenge mutema nga fo sepela enga kutana likambo enga nazana yo pe kutana likambo bifuna sala mutema no esa nini esepela c'est pas dit que tamo yo mkambo to se rappeler susuma makambo yo tango apasi wana mama ya tango apasi te donc wana vraiment donc tika ne busoba to sala mandule o ko salisana no mokili de yango esenga to salisana
c'est pas dit que va salir si on va rappeler la caillou. Non, c'est ça. Bon côté. On en est bien, pardon. Voilà, merci beaucoup Jonathan Mandila. Je pense que Joël Obanji Star Royal moi la poto. Je pense que réponse il y a Dejeda Mukusambwa et sans oublier mon frère ami Johnny Kwasa Allemand Noir. Je pense aussi que réponse il y a Dejeda Mukusambwa. Alors Mukusambwa et bah ça la ici la réalisation qui est commis vraiment presque à la fin. Il y a entretien d'Abisso. Tant nous des questions il y a Souka. Première question Eza Mukusambwa il faut au vendre la latino fali na ferry. Ouais, ngana fana na latino na fali na ferry. Ba fina nga ba ebi ba Jean David Kiambote. Ba ebi ba bébé Robo la kisa. Ba Maibo la kisa ba ebi maramongo. Donc neti FDM. FDM. Donc le PDG Bogos FDM Abi Makamongo quoi donc PDG Michel Mbungu PDG César Kouka Oseya Diallo Pablo Kini les grands déclarants Babi ba faire ngo. D'accord. Yo va na bon latino na bon ba latino mutagi chef d'orchestre c'était Fali non? Ah ouais, c'était Fali. Est-ce que bon balé déjà ba mes attentes na bango ba guerre na bango depuis ton yo va na bon latino déjà latino ba ko coopérer tout soit ba so peu chance de coopérer dans latino. Tu ba so chance à coopérer. Comprendre hein? Ba so chance à coopérer. Ninge zala mo li solo. Mais mutamute biki mutamute vanda na kwena yo mutamute na kwena ine zala emu bo fandi ba ensemble mais emu mona ke mutu na kwena po bika babinga ngoni esprit d'équipe pardon babinga guerre d'esprit quoi donc guerre d'esprit zangati guerre d'esprit skaba tubali donc ça la parce que bande ko arriver que non fallait étant que chef à quoi ici le roman bo fait pas tout sian au pe étant que chef à lobby si eza bongo Poto satendeni. L'orchestre mon chef d'orchestre. Oba lobaki yango to salela. Neti kamne ni mo o lobamaka à l'époque ton yo posala ka yo mona que ne tout ça m'a rappelé. C'est rappel non s'il te plaît ça biso bien. Ti kamo bon. Oni ne salamate tout bon. Te betana mo histoire moko yo vivant na miso no ko ça biso bien. On a vivant na miso na. Entre bon mbali na latino. Bon. Attends, na biti on a tina terre. C'est bon, ça biso ga bien. Comment Et ça biso ga bien. Et ça bino ga bien. Ouais. Mais basako neti ba chez de copines ba copines ensemble bango de. Basako bina ensemble bango de quoi. Ça tu vois na koti ba tuki na ba tuki ba ya. Ah oui ba ko causer. Ngana mo bisi wala ba guerre d'espèce ngate mais na boyemo wana pe ona fika bandia vena vipe venez pour faire dire mon venez quoi venez viper ça la succès surtout et toki nangola na katabisi so tout le monde a sopé le venez donc ça la rage la vient na fali faire la ambiance na katabisi au hôtel boké réfectoire boké damé bani ça tika ambiance na katabisi donc venez on va modoko baza à Montana ba titi la Capone bon moi kala go donc so. Voilà, merci. Nous sommes arrivés à la fin de notre entretien avec Dejeda Mukusambwa, l'animateur de Koffi Olomide Quadra Koramon Bossamboka. Tout souligné par rapport à l'actualité na bango, par rapport il y a 10 qui na bango déjà, les gens nous ont rappelé que non, ils sont sur le marché depuis le 25 novembre et hier, on a hôtel du club, tout le monde a eu Koffi Olomide Azalaki wana, na bande kono sa presse, Azalaki pe wana, tout le monde a eu pe na ba artiste. Est-ce que vous rappelez biso hier vous avez na hôtel du fleuve wana ezaki pourquoi bit nango bit nango ezaki conférence pona fiazaki na posa ba journaliste ba tourner mituna o sengi ba tuna ye pour les gens de Bimagi premier volume mais puis avec ba combattre derrière les gens ba combattre on ndé mais bazo combattre les gens dans le sens que pour les gens ya likoloti pour ba comprendre était ba plan na bango tout ba beti banzadi to nzadi ya nzadi donc so combattre mais boko kati pour longole lokongo pour na biso ki papa alambi biloko kitoko mbembe alambi mikitoko ti so yo kambembe après si mbembe donc on a ngaso boka bakinanga vague te bon pour surtout l'autre là on a akebwaka allègre maître lwambo makiadi
Yoko yamba lutumba na sentiment nyoso. Papa lutumba lobaka ye mokolo kwa kufana Kongo. Kake ko beta kake pe beta ki mutuna ngambe mutuna yeba salamu nima. Mukusambwa na fasha. Desha dana fasha na ngai. Mukusambwa na fasha lelele na la muza lutumba na animation. Iyo fela mahama. Yeah. Woyo ya liboso ye wana komana ye kofi. Oyo ye mibale ye wana leki ye wana ye tutugoba. Oyo ye misatu ye wana leki Merci, merci déjà là. Bon, on va passer tout bon, on va passer bon, iba. Plutôt qu'à bon, passer non, OK. Bila bokia muti. Aboka na sharing na no stress au tout ma. Asa tuninga. Sina beta ngobu. Atuninga tuna bil. Atuninga. Ale grand maître Luambo Makiadi. Bila bokia muti. Ya koyamba lutumba na sentiment nyonso mbru. Baba lutumba lobaka mokolo kwa kufana Kongo. Kake ko beta kake pembeta ki mutu na yeba salamu nima. Mukusa mwana fasha. Deja dana fasha na ngai. Opa wana fasha lelele na la muza lutumba na animation. Iyo fela mama. Woyo ya liboso ye wana komana ye kofi. Oyo ya mibale ye wana ye tuturo bagambo. Oyo ya misatu ye wana lekia chonikwe. Oyo ya mine ye wana ya koma. Mukusambwa aboloke yango yo ye nzambe kwatamuni yengemene kumani kwenkwe ye nzambe kwatamuni yengemene kumani kwenkwe nisaka mopawe kwatamuni yengemene. Mukusa, s'il te plaît. Tout clôturer, ça me signe que tu comme vraiment à la fin. Et là on est là c'est que c'est usabilité. Kinangati. So tuni ba nani ba shidi orange ba masano ga ba chroniqueur. Ba shidi orange ba tuni ba nani ba tebele ba nani ba matie boss. Ba tebele. Donc qui ça déjà internet. OK. So luki internet sur mon nom. Okomona yango. Voilà, pour te passer un message pas bilota biso. Macintosh Billy Clinton. C'est un code bende et ça c'est quoi maintenant ko senga mpaku ya eloko na ngai azo senga mpaku foko futa mpaku donc na sala mon esprit na ngai na sala mon esprit ya mututi ya omoni petwana ni mususu ozo klina ngai wana abwaka nyama abulaka te moto abulaka kiwa na salela mutu na salela yango azwanga na muvuma na ye bon azwi ngatanga na deuxième équipe natala ngai bena na yeno kese na yo tanga na deuxième équipe après Mukusa mwa natala merci mingi merci non kuna te kotenga avant moi la maison o buaka ngo kuna eza petit na nga wasimbila ngai sima mwa senge sima chombo arsinias enga nazo beta musique na ngai ya quartier na Kaluka avant na bima eza bana oyo moni ba petit wana yo zwi kriya ya na yo okibuaka tu vois asala kriwana watu salango vie na ngai kuté wana kuté ba wana wonye musique à maison mère si sina sala kriwana donc na mona ke na za mobali mama botanga mobali na kokufa mobali mana ino keske na yo na utie pa patron monene mpa mo konti otanga na deuxième équipe nazongi parler na tali na moni mais yo nzambe osaka kanza nzambe na za mobali na kokufa mobali obi ye donc on kuté ba matani na maison mère na kotanga bango te natanga ki sak bazala wana kamona ba faire yo mo comprendre ba bazala wana una ebi bango te ebi ka sak ba aya betio déjà danger de mort on après danger de mort après danger de mort na sima ko beta bango na danger de mort ke ba panza ouais pona beta bango na danger de mort to la clarity gali ala tiskinge ba o mo konti to ki aya akenda pena kuna na zonga panza nga Mukusa mwa pena kartela te na lobi je sais kabulaka te quoi tiki ya bulaka te ya na bandi ngamoko na bandiko merci mingi na nkolo asalanga mobali aboyaka ko salanga lotrela ngapona bulaka nyama na moto elogwe kabula na makanis nyama na moto elogwe kabula oh lolo nyama bulaka te moto abulaka yenyama abulaka te donc petit nanga azwa akebuaka ngo e ba fabrication
aussi que Archinias. N'entendez non comme mon aïe, puisque c'est mon petit à moi, aïe Ouassala, à Fouta Jambo, té. Donc, à tel cas, soit 50 francs à Fouta té. Si quoi, yo, on a libabé Zolandaït. Toi, n'a j'ai sac. Oh, là, c'est mon gars, vrai chéri, mon nana, vrai chéri. Viens, moi, le ticket là, a ticket lié. A Fouta Longo Jambo, té. Wapi libakale Rolanda siko Bill Clinton oye lisusu yoka tozala no kala obuaka tse kota de mona mkhombe loka ya no sa loka tola benu ba koma sianda hey éliminer voyez ka tututumba boke tintumo ko tiko kwenda mona hanga sikol skolo wendila mungo kunko kunganga ahanu labukila pambo onko kutumo noko ese ya beta bongo siandamba bon tokete ensemble pour l'interrogation osomona bajambo bazofuta te mokusambwa de yango initi na buaka susu na buaka susu ba cria sika na internet osomona même ko s'il te plaît mais bilan nzamba ba animateur on ndimango nzambe à ce moment y nzambe na kalao OK maintenant c'est déjà dans mokusambwa bila vida puisque Brassa comme pas mon pas mon konzi OK double king oui bien oui que Brassa biso to nango vous avez pas gambo ce ko gambo faut pesa ngwa pour ebonginde nanga donc c'est déjà dans mokusambwa Pablo Kini les gars déclarant ouais on ensemble mon fils Chipe Ngondo de la nation la nation Chipe Ngondo Sami contrôle les full boss c'est Sami contrôle donc Christian Van, on a zane au carré. Zo panza teke. Tout non mais. Bon, dernière question. Thomas Sarah Moro Dani Chikela, la Simaguna et permettre à nous pardon. Tout comme la même chose qu'on la génération Stade des Martyrs. Tout le monde a eu un gars Stade des Martyrs. Tout le monde il fallait au Stade des Martyrs. Héritier au Stade des Martyrs. Alors, après notre question par rapport à Bino, la bande quoi bête Stade des Martyrs voilà. Au moins Stade des Martyrs on est l'équipe bon. Mon ba faire monde entier ba yebike vient na biso na beta ki bango nan vient na biso na beta ki bango totanga ka komote wenge te vient na biso beta ki bango fali beta ki bango dans le basu beta ki bango c'est fini abeti wenge abeti wata batu bakufi yo bomaki batu kuna bongo saka na mona ba je boyo se pende ba mamso solitaire Aza guerrier, c'est mon vieux. Abeta ki bango fali pourquoi? Asele hasele. Beta ki bango. So batu so abike bino so bosale rien tika bozonga so côté kuna banyo nyé. Bino. Kuna. Mais hasele so tondi si stade wana si abeta ngo déjà na mopa o abeta ba stade. Donc il a sana droit tondi sa yango pour déjà papa l'accès technique déjà ya stade wana. Au mona ngote. Donc, ils sont papa. Babi a tourné ça papa tourné ça à l'époque. Oui, ma bête, bon, toujours le banabiso. Mais papa sera l'objet qui a osé à Meka. Yo me comprendre. Ce qu'on a 14 morts, ils ont 11. Ce qu'il y a biso ba ya mongo 128. 128 morts. Abada, double king. Ouais. Merci beaucoup, monsieur Nabou Samba. Alors, frère Azoya, on le manie pour la martyre. Bonne chance. Bonne chance. Voilà, merci. Donc, le frère Romain, on a habité ce qui est à la gare. Moi, numéro de contact, et puis moi, des personnes pour tout cabana. Numéro de contact, c'est Bengangana, plus 243 09, plus 243 900 480 170. Plus 243 900 480 170. Bengangana plus 243 085 055 12 74. C'est déjà dans Moussamboa. Chaka de Goudinga Venangaï. Le code Eric Kabongo. Patrick Lema de Bruxelles. Cédric Mabeka. Candy Toussevo. Chipengondo de la Nation. Jean-David Kambote. Sami Cointro Full Boss, Antomo Konzi na Italie, bon Nathalie Venangaï, Ousmane Berete, Nathalie Kuna PDG Michel Mbungu, PDG César Kouka, Seya Maya Monen, Seya Diallo,
Mbota toi, Christian Vangu. Merci beaucoup. Donc je salue mon père, mon candidat Bolo King. Mais je dis ceci. Mangu pema ya yanto luka yansambe ula. Zambu mangu pema ya yanto luka yansambe. Le gamo pa wone toile na ye ya luka yansambe. Olingi mituka, olingi bambongo, olingi kozwa. Zela, olingi yongida, olingi yokota, olingi yobeta. Zela, kozala presete, yokanga bien. Yeah, Batika yo fuanda papa Saint James. Batika yo fuanda papa Del Pirlo. Mopawe, asala bango bandi mate. Amese l'ambassadeur, fuandela ki choye, fuandela. Ese l'ambassadeur, fuandela ki choye, fuandela. Akiti, ale kiti abo konti yangoyo. Ale nanya go fuanda na kiti. Ale nanya go fuanda na kiti. Yakana nuna sandumeyo. Yakana nuna sandumeyo. Yakana sanduruma. Ayakato sandurume. Yakato sandurum. Yakato sandurum. Merci beaucoup, Moukou Bois. Donc, émission Yakato Sandoumé. Oui, merci beaucoup. Abonnez-vous sur le métro Makengo Tapis Rouge. Merci. Vous allez toujours renouveler confiance à nous passer au Big Christian Van Papa Bombo toujours là pour l'actualité, pour l'artiste. Tout le qui n'a bino, tout le qui s'abonner massivement à la chaîne. Et de gros bisous à ma fille chérie Liam Skris, et merci beaucoup à Dina Koudibo KDV, maman et la Zoki Daniel. Merci beaucoup à Dani Chikela, Motema Aminata Sambale. Donc merci à frère Aminanga Nyonso Bunga, Christian le boss, Michael Mingashanga, Aigle, sans oublier Jonathan Manzila, nga Labuno, Tomo Albongo, Mikolo Mikoya, la Chikeli Dejeda. Amfumu lengi betu tu yanga leri keri ka ko community selma batuge ni fumu ino keri ko je papa uki sari sabana baya lwa mu mudila kena ambo YouTube Metro Makengo télévision na Suisse ozorudu kwankunga mimbo imatea tremana mambo landa YouTube télévision. Salon Flori, mama moimwene, mamwene kuna yuyufuna. Roger, mwana mama kimakanda boyigoyela. Ungeri kimakanda boyigoyela. Yafisa lengi. Feroze yagine. Feroze makangwe. Feroze makangwe. Metro Makengwe. Shadombala.